Patriote, mbote na bino partout bozali, bino mutomesana ulanda ngai. C'est vrai que il fait encore très chaud, mais eza ko empêcher biso te po to pesa d'information na peuple de Dieu. Bandeko naza na message moko ya pesa bino. Message yango eza ya esengo te na niveau ya ba faux pasteur ya baluba. Bandeko la vérité reste vérité même si on ne veut pas l'attendre. Soki nga na lobby balobia pasteur Jacques Dinabanza ye alingi baluba te. Me bandeko pona ko changer batu po batu bazwa conscience soki mabe ezali esengeli koloba yango. Bandeko na ngai bomoni ntango tozalaki na 60-65 80 à 90% de basali na nzambe na Kinshasa ezali ba Congo. Alors jamais boyoka na 60-65 baloba likambo ba faux pasteur. O ba faux pasteur elobama jamais. Jamais boyoka pasteur ya Mukongo, musala nzambe ya Mukongo akena basi église to a violer, surtout que violer eza pona ba Congo te. De 60 à 65 oyo bazalaka te batuna ba parents na bango to ba koko na bango. Soki de 60 à 65 basali na nzambe presque nyonso plus de 80% ezalaka ba Congo na ba Congo. Alors toyokaka jamais que batu baza koloba likambo ya ba faux pasteur. Lelo yo batu babandi koloba likambo ba faux pasteur tango partout ekomi ba pasteur na baluba na ba mususu wana nde ebandi koloba masikoyo likambo ba faux pasteur. Mais tango biso tozalaki biso na biso na mboka na biso totikala ko yoka te o ba faux pasteur te parce que pas na biso ba faux pasteur ba la te. Alors jusqu'à un niveau ya ko kende ko violer mineur yo pasteur, ça c'est dangereux. Ba maman ya ba 45 ans, ba maman ya ba 50 ans ou plus, ba sopani na ndenge osakana te na Europe awawa. Surtout au baliki 50 ans basé belé. Oyo ke soki juge atali mwasi atali pe yo alobi olingai ko violer ye, juge a retourné mwasi madame vous êtes mariée ou non? Juge a comprendre que donc moi si peut-être là qui n'a pas problème ou bien ça n'a pas ça mbali. Mais yo siko na mineur, juge a kote le ondenge nini? Juge a koloba nini pona yo? Aloba ndeko na ngai toza na affaire na délinquance sexuelle pasteur Paul Mukendi na Canada. Aouti ko sala scandale yango eza ya lelo te. Ça fait 14 ans aza ko agresser mwana mwasi na sexuellement, aza ko imposer ye alingi te ako mona ndenge akosala ye. Et cette fille était encore mineure, mais ti mwana mwasi na yeko na 31 ans atikité a continuer na ye. Alors lokola pe baluba ba mayele pe koma muke ko sila bango tango amonaki ke akoki ko se séparer na mineur te oyo continuer ko violer ye, il fallait abalaye. Mais lokola muluba azaka toujours na orgueil, azomona ke orgueil na ye même ba juge mindele akosukisa bango. Alors siko basukisi ye bandeko na ngai basukisi muluba wana bandeko na ngai boko yoka makambo ndenge ezoleka kuna bolandela bokebi nyonso. Paul Mukendi a quitté la salle d'audience du palais de justice de Québec samedi matin.
jury a donné son verdict. L'homme de 40 ans est coupable des 9 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Des chefs d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort. La nouvelle a visiblement secoué les proches de Paul Mukendi. Plusieurs ont quitté la salle en pleurs. Mais pour la victime, une étape importante vient d'être franchie. C'est un immense soulagement d'être cru. Il a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Durant le procès, la femme de 31 ans a raconté comment le pasteur s'en est pris à elle dès ses 14 ans. Moment où elle a littéralement été donnée en offrande par sa propre mère au fondateur de l'Église Parole de Vie. Elle aura ensuite subi des sévices sexuels et des épisodes d'une rare violence jusqu'en 2016. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui ont poussé le juge à garder Paul Mukendi derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa peine. Compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à M. l'accusé, et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Les représentations sur la peine se tiendront en septembre. Paul Mukendi fait face à une peine minimale de plusieurs mois d'emprisonnement, mais cette peine pourrait être plus lourde et atteindre plusieurs années, puisque le juge devra prendre en compte tous les chefs d'accusation dans ce dossier, selon la couronne. La défense compte quant à elle porter en appel la décision. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec. Alors, bandeko nanga makambo oyo eleki na Canada. Dossier eza ndenge nini. Bomoni ba mamo ba utaka na bakwanga na bakananga ba mamo ya pasi wana baluba. Baya ebe na Kisasa ba musu balinga koya na poto parce que na bakwanga kuna penza difficulté za kuna ya kosakana te. Alors lokola bango surtout bato na mboka bazoka bango base baluba neti esclave. Donc oyo mobali ya moluba lobi yango wana kaka. Alors naza sûr que les petits délinquants sexuels Paul Mukendi na banzi yepe auta kuna bakwanga. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ake komona mama oyo ya jeune fille wana. Mama wana olia pesaka ba offrande ya mbongo basolo na ye apesa offrande mwana oyo akendeke classe mwana oyo aza mineur. Alors mama wana lokola pe vivant na dictature ya baluba andimi ko sacrifier mwana pa ya pasteur a moluba. Il faut préciser quel pasteur parce que bato musuba okaza ke o pasteur ya mtobani ndo te pasteur a moluba. D'ailleurs boyo komona ye Mukendi. Et na kotina bino su pasteur mo so aventurier ya moluba boyo ka ndinga zote ya l'église. Bino ba mama ya baluba. Mais ngaza na ba mama baluba ba ya kwa délivrance pa na ngai. Makambo ebele bomona nga na lubaka bana ba yebisa ngao. Ba mama ya baluba, ba papa baluba, mususu olobanga za mutamboji mai mekumisa te, musunga za mutakananga, musunga za ka muluba katanga. Comment na ba information ebele baluba. Misusu na za na mona kubimisa ngo après les 13 mais okamusa bino. Ba mama ba papa ya baluba. Bino boyebi ke tango yaka na Kinshasa. Boyaka taki basali nzambe te. Boyaka ba mando na batu ba binaka bazigida, batu ba kanka biloko boye, bazo binaka bache biloko na bilongi tout ça neti banganga. To banako benga bino ba mando na. Mais ebadi ndenge ni biloko ba mo basali nzambe. Bo pansani partout hein. Mboka tuko kende baluba baza basali nzambe. Oyoka apôtre, oyoka archbishop, oyoka évêque, partout bango na bango. Mais c'est quoi? Et 80% de pasteurs satanistes congolais baza baluba. Oyoka o asimba kisi, oyoka o azakine nganga, oyoka o aza sataniste, oyoka o aza abotama na kindoki. Oh, mais dis-donc, ndeko nanga. Basi ya ba 45 ans, 50 ans, 55 ans, baze belé bakuma ba mama. Même kuba kosili ko nyako violer, juste en otalega abo habité oyode. Mais ce que mineur on défendre ndenge ni même avocat mineur a boyi
obebisi ba classe na ye yo délinquance sexuelle Paul Mukendi. Olobi yoza pasteur depuis quand yoza pasteur? Depuis quand bino baluba yoza pasteur? Ngai na loba na 2017 avant makababa chilomboyo. Na loba muluba akoki kozala mosali na nzambe te pona orgueil. Papa moko muluba benga albi pasteur vraiment yo lobaka biso ko loba te mais mabezali nga. Mais pourquoi? Habité biso baluba so muluba zo sala mabe to na droit ko corriger te. Ngabi ah bon? Même mosali na nzambe. Abi oui même mosali na nzambe ngabi akasi. Mais tant nga zo ba ke muluba akozala mosali na nzambe te bozo chate mais pourquoi? C'est pour cela bozo komona Chilombo a triché, un voleur de voix, mais les pasteurs de Balouba ont encouragé, ont cautionné le mal. Parce que ils ont droit à Chilombo que Oyo Sala, Ozo Sala Mabé. Alors, yonde konanga mtozo kanga posa muluba, olbaniko inanga pour nazo loba vérité, ou qu'on regretter un jour. Ba mama ya Balouba. Botalande ba salibino na bateau yobino olandaka pona ki tribalisme. Bobima na l'église oyo basali na nzambe baza baluba. Mukuna azana bango boni. Mukuna botisi na kati église soki 3. Ba mutombo ba nani mususu tata musubo monaki 12 femmes muluba. Est-ce que musubo mona musali na nzambe mu Congo na 3 femmes? Na bandeli ko yebisa bino ke na 60-65 na boyi ko kita na basekuna. Basala nzambe presque nyonso bazalaki ba Congo. Bino motela ko yoko bazolo bako bafo basala nzambe. O bafo pasteur, o bafo basala nzambe. Botela ko yoko ngo, te mutalobaka ngo sate. Parce que tozalaki popularité zaki biso. Tangu popularité ko baluba to bani yoka yo bafo pasteur, ba mokuna, c'est vrai ba mokuna, ce sont pas des pasteurs, ba walesa, ba mutombo. Ba soki ba Mukendi. Ba Tshisekedi, ba Chilombo banani. Mais ce ne sont pas des pasteurs. Bon, nous avons mateya kitoko o mutombo, ce qui mukuna teya, bozongote. Bon, nous avons mateya ou bien mateya, ou allez sa teya, bozongote. Ou allez sa teya, on a porté ba disciple, ba kenda kuna, ba zongi, ba regretter, ba bi pasteur, miracle, miracle, tout qui a tali le bate. Mais beaucoup de le bandeni parce que c'est un nzambe, beaucoup de le bandeni nini. Nga so kotipa nanga otali le péché, ses conséquences et remèdes. Tant otala yango ti aussi les solobi oui o musali na nzambe yo moko ko ngati mtaka lobana yo yo moko tango otalobi o musali na nzambe mais muluba mateya nini ya muluba ezana terrain ngala ko tala na sepeli bande ko ngai soko yiki mukongo balobi ne ya viola ki o mama moko bo 50 45 tout ça tango bokolani lo mona bato bazana sima bazo monter pasteur na coup pour ba ridiculiser ya mukongo ngalo bana binoke makama viol wana za biso ba Kongo te tala pa iko kweya ina ne kutuya bana lobango tala pa iko kweya Mukendi mukuna combien na kati église bozozo basi abato baluba ba esclave mama bato aboti mwana ye mwana bato za vierge virginité na ye yo foko no boma yango yo délicat sexuel au lieu pe ozala mutu obala ye olbinonga orgueil ba osalanga nini okolia ngo na prison de konangai okolia ngo na prison ozumwana batu tie ko sa 31 ans donc okangi mariage na ye parce que mwana bako bala na ba 18 ans 19 ans 20 ans aboti bana kitoko ba kena classe yo muluba olingi ndengwana te na kindoki na yo obota bana yango so kina na mwana mwasi ya 45 ans 50 ans tout ça 50 na condamné yo ce sont des dépassés na condamné yo déjà c'est ba âge ba kena bali boni bon mais moi na bato yebi mbalite moi na bato yebi rien et puis on a la Bible tala oyebiko na websa Chilombo akanga tous les pasteurs na baluba et puis nous ba journalistes ceux ba boketu ceux na bandani ba obolubla pona ba pasteur il faut bo précisaka lokola mboka na biso ekwei ekena tout moko profo ba Kongo bazate bolongola ba ba Kongo so bozoloba. Il faut aussi taka et ça banani ndeko mais ça mawa pina oya mawa
Mwana batu aïe le côté, vous créez un problème. C'est habillé tout en blanc, menottes aux mains, que le pasteur Paul Mukendi a quitté la salle d'audience du Palais de justice de Québec samedi matin. Le jury a donné son verdict. L'homme de 40 ans est coupable des 9 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Des chefs d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort. La nouvelle a visiblement secoué les proches de Paul Mukendi. Plusieurs ont quitté la salle en pleurs. Mais pour la victime, une étape importante vient d'être franchie. C'est un immense soulagement d'être cru. Il a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, c'est un moment qui est très, très positif pour elle. Durant le procès, la femme de 31 ans a raconté comment le pasteur s'en est pris à elle dès ses 14 ans. Moment où elle a littéralement été donnée en offrande par sa propre mère au fondateur de l'Église Parole de Vie. Elle aura ensuite subi des sévices sexuels et des épisodes d'une rare violence jusqu'en 2016. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui ont poussé le juge à garder Paul Mukendi derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa peine. Compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à M. l'accusé, et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Les représentations sur la peine se tiendront en septembre. Paul Mukendi fait face à une peine minimale de plusieurs mois d'emprisonnement, mais cette peine pourrait être plus lourde et atteindre plusieurs années, puisque le juge devra prendre en compte tous les chefs d'accusation dans ce dossier, selon la couronne. La défense compte quant à elle porter en appel la décision. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec. Bandeko Langai. Oyebi ke azo violé, azo salaba ma menace. Donc chef d'accusation, 9 chefs d'accusation, ningo lobani. Ningo lobake. À part moi na wana azo violé, oya mineur. Aza susu na 8 na kati église. Kindoki ya, boboto mwana ngwa. Donc à part oya azo ki na viol, wana na viol, aza na 9 chefs d'accusation, nanu esilité. Nanu esilité. Sikoyo oza suki na 8 femmes na kati église. Hein? Na oyo violaki. Sikoyo ozo simba Bible pour expliquer ni. Ozo simba Bible pour lo banini. Muluba. Hein? Muluba. Ozo simba Bible pour lo banini. Yo muluba. Sikoyo pasteur Mukongo alingi baluba te. Siko mama oyo alobi. Yé pas lingi baluba te. Parce que le commence comme dans le baluba. Oh muluba te. État de droit. Chilo baluba qui état de droit. État de droit, c'est-à-dire mon fois dans la liberté ya koloba. Chilo baluba ngote abi état de droit. IDPS et lobby état de droit. Baluba balobi état de droit. Kasi photo lo bati. Photo lo bati secondaire. Et surtout biso basali la nzambe. Photo ke bisate. Soki yo mama mwana no minera ki na l'église. Soki pasteur amengi ko lo banaye, fois la souvent pasteur souvent mluba. Il faut ko lo ba ko mbangu pa mama. So lo ba mama na yote benganga. 06 51 03 92 89 benganga. Pasteur Jacques Dina Banza ya Mukongo. Yo mama ya muluba, n'église na bino ba luba, pa yo kende kinaka tribaliste na yo. Soki pasteur ya muluba lobaka na yo, oh boye, pesa na moi na yo. Parce que moi si à 50 ans, ou bien les gars 45 ans, pour que notre télé na tribunal lobakyo, nga balingi ba violenga. Et ça va kamongo rare. Ba yebi kele mususu, koza mobali, et puis c'est trouble la moto. Mais moi na ya moke, et surtout dans la classe. Azana vierge mona batu. Yo na kindoki na yo, na basi oyo ba semence ma bozo zwaka o ya par-ci par là, ale okoti na mwana batu amuke. Onyo potika ye okobie tie ko la 14 ans mobimba, yo kana simana ye. Mais pourquoi baliete? Mama oyo muluba yo pe ya ndoki, mwana na yo akobala, akobotela biso ba koko, yo ko tika ye pa délicat sexuel Paul Mukendi, il y a des églises parole de vie à merde. Église parole de vie à merde. Mukulu ba juger na okende kuna. Na okela Québec. Pour nous yebisa kuna ba condamné à 75 ans avant na kuna. C'est triste baluba.
Vous êtes des délinquants sexuels, vous êtes des mendiants, vous êtes des traîtres, vous êtes des tricheurs. Ah, t'es pasteur à Mukongo, mais il faut dire la vérité. La vérité reste vérité, même si on ne veut pas l'attendre. Kasi. So lingi moi silo bana, so abonné tikai. Mais ko kendo kota na mineur tende kunangai. Mineur fa balade. Mineur fa balade. Ndeko nangai. Isa mawa mingi agression. Agression pasteur Moluba. Makamunyo sama be, Moluba fwaza. Bande baluba bakuma partout ngai apôtre, ngai ba apôtre bakufa, ngai apôtre, ngai bishop, ngai évêque, ngai nini et pas y pepa. Ndenge ki ça c'est la propre et comment peut salité lelo à cause de banani. Merci beaucoup. Bandeko, na kolukula bino loko moko awa, na yebite suna omona yango. Ya pasteur moko ya Moluba. Azana kati église azoteya. Alors fobo yoka makamu ya zoteya. Webi bandeko ta una fandi epesinga pasinga bi Baluba. Mais pourquoi vous voyez na bako angate Baluba? Hein? En tout cas Moluba. Boyoka ye penza bien aza Moluba. De toute façon, so yoka lingala na ye. Parce que Moluba me abota mana kini. So yoka lingala ne foye baka même que oyo aza Moluba. Na yebite soki pourquoi ezala kandengwana. Mais en tout cas boyoka ye soki boyoka ngo bien te na ko bandela yango. Boyoka zoteya na kati église. Boyoka makaba zoteya. Boyoka makaba zoteya bandeko na ngai. Nazana ba pareil sophistiqué pour la projeter bino pina film yango. Tato ya zolo ba boye aza pasteur Moluba na kati église. So ke pepa mukuna pa te aga boye bato seka nazana po wa mukuna na ocha mais le loté na peut na répondre mukuna. Oya boye. Bande kunanga Baluba botika tribaliste. Okuno kutu na l'église bato Baluba kana batondi pa mukuna batondi. Kuna pa ba venu na Canada. Baluba batondi bazola na mukeni. Tika basala bino pe boyendeko. Tika basala bino. Na soba bino bobima baza basala nzambite. Azana molimo, musala Moluba, musala nzamba Moluba, azana molimo santo te ko délivrer ote, peut-être na ko sala kama miracle na epa na ona kindoki na ye, mais eloko yo salate. Boyoki oyo ndinga zolo bana kati église, Matthieu azako te na kati église. Albosa kana ko boma yoko, donc il parle de sexualité que bosa kana ba pasteur, mais ngana ko boma yo. Auta mboka auta bakwanga. Boko fanda bino mboka na bino te vraiment Baluba. Boko fanda na mboka na bino te. Est-ce que na mboka na bino bokima kanini kuna? C'est vrai que Pondo eza kuna te mais eloko olia eza Pondo. Mais pourquoi boko fanda ba mboka na bino te bande kuna ngai? Koya ko tila batu oyoki ninga zolo baningala banganda. Donc tango auti village aye ayo wa banganda. Siko yo pona prononcer ngo a comprendre que tu vas prononcer ndenge nini. Boki ninga lobi banganda. Ndeko na ngai. Nzambe nanga pasteur Mkongo na lobani. Tala deko botiko sexa.
alors bandeko na ngai boyoki pasteur Amuluba encore un délicat sexuel boyoki ndinga za koteya ndinga zolo babanganda o banganda lutango azaki na bakwanga kuna za ko reveke na kini bangande za kuna etango aye amikomisi bana moko fo pasteur akomi pasteur siko yebi koteya te boyoki mama yo teya nako boma yoko ngai na sakana te boyoki yango ndeko na ngai eza mawa mingi. C'est habillé tout en blanc, menottes aux mains, que le pasteur Paul Mukendi a quitté la salle d'audience du Palais de justice de Québec samedi matin. Le jury a donné son verdict. L'homme de 40 ans est coupable des 9 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Des chefs d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort. La nouvelle a visiblement secoué les proches de Paul Mukendi. Plusieurs ont quitté la salle en pleurs. Mais pour la victime, une étape importante vient d'être franchie. C'est un immense soulagement d'être cru. Il a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc évidemment, pour elle, c'est un moment qui est très, très positif pour elle. Durant le procès, la femme de 31 ans a raconté comment le pasteur s'en est pris à elle dès ses 14 ans. Moment où elle a littéralement été donnée en offrande par sa propre mère au fondateur de l'église Parole de Vie. Elle aura ensuite subi des sévices sexuels et des épisodes d'une rare violence jusqu'en 2016. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui ont poussé le juge à garder Paul Mukendi derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa peine. Compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à M. l'accusé, et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Les représentations sur la peine se tiendront en septembre. Paul Mukendi fait face à une peine minimale de plusieurs mois d'emprisonnement, mais cette peine pourrait être plus lourde et atteindre plusieurs années, puisque le juge devra prendre en compte tous les chefs d'accusation dans ce dossier, selon la couronne. La défense compte quant à elle porter en appel la décision. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec. Bandeko, siko bino baluba, bongo bani. Bino baluba, bongo bani siko. Bandeko nanga oyemba na ba dossier bela baluba, suna zolo bango oyebi elmo bo bakete za lokuta. Oyebi na délivrer ser mo boye. Alors na kir dam alobi nanga ba viola kaye na Tshisekedi. Oh. Na tuni Tshisekedi abi oui Tshisekedi a viola nga. Na tuni Tshisekedi wa molumba. Abi te na tuni mama na ye. Mama na inga bi Tshisekedi wa molumba oya utokufa abi te. Mutu ango komona zaki Tshisekedi. Abi ba koma Tshisekedi ezake belé na biso baluba. Donc Tshisekedi moko azali kuna mutu a viola mwana nga. Ah. Donc na mboka na bango pa ba wuta. Ba viola bana kuna mingi na mboka baluba. Osala attention baluba, osala attention. Osala miko viola bana. Yo mama oyo ba viola yo mwana na muluba. Benganga Pasteur Jacques Dinabanza na pesi numéro nanga déjà 06 51 03 92 89. Nga moko na kosala dossier na kotikango. Yo te mama, yo na bomba yo pesanga ba coordonnées na yo et pesanga pe nini kombo ya mwana na délicat sexuel wana muluba. Ngai moko na kokende partout na futatike na ngai. Tina tribunal na okotsa dossier kuna nga moko na zwi avocat. Comme ça muluba wana ba kangaye ba bomaete mais ba tena prison muluba. Donc na bakwanga na kananga eza somo makamu ya ko viola ba tukuna. Baluba ba ilingi ko violer ce sont des petits délicats sexuels. Donc songa na lobby oh yo pasteur Mukongo yo lingi baluba te. Siko mamo ya uti ko luba oyoyo. Aza mama ya Mukongo. Tshisekedi aloba ki lo malobi état de droit. Maman oyo alobi état de droit. Que un délicat sexuel faux pasteur Paul Mukendi ya église Parole de Vie apesi Parole de Vie pa mwana batu. Et na dossier wana aza susu na 8 oyo baza basi ya bato mabala e basi ya baza na chorale d'intercesseurs a komisa bango basi na ye.
Paul Mukendi. Ceux qui n'ont pas adresse à tribunal na koluka yango na komela bango soki bako condamné même 75 ans de prison. Et le gouvernement sera passé pour na ba mineur wana na za sir pe ba mineur musu bazali. Nan batangi ba komona bango te. Mais c'est un petit voyou, c'est bandit hein. C'est vraiment un délicat sexuel, Mukendi, Muluba. Mukendi, Muluba ko? Mais Muluba ko yabakwanga. Mukendi. Ah! Mais bino baluba ozana mawate. Mwana bato sokuta classe ça, azana virginité na soko batilango yo Muluba yabakwanga. Allez cause luka pe mama Muluba yabakwanga kosi ye. Allez, o baby si mwana ye. Muluba. C'est quoi Muluba? Tu as commenté Muluba? C'est mawa. Muluba. Chilombo. Tala bande kuna yo. Chilombo, tala bande kuna yo. État de droit ezali pona ko violer bana badute, état de droit. Peut-être baluba wana bazo comprendre te. État de droit ezali. Ils ont pas battu. Maman ya Muluba bi mosana Kinshasa. Soki basala yo ndengo mwana na yo. Mokuna kena na ye. Walesa kena na ye. Na ba délicat sexuel muso Baluba. Zwa benganga. Na ko peso adresse. Pesa na kuma mwana. Pesa na kuma pasteur. Ngamu tro ba démarche nyonso. Po ba yo kangaye. Ba boma été mais ba akota prison. C'est triste. C'est triste quand même hein. C'est triste quand même hein. Merci beaucoup. Pasteur Alobi, oh pasteur Mukongo yo lingi Baluba te. Yo lingi Baluba te. Naki no linga bino kama boy. Ya ki mendicité, ya kozala traître, ya kozala voleur de voix, ya kozala tricherie, makamni so ma beka ka bino Baluba. Finalement, si dans votre église, les pasteurs et Muluba, sortez vite. Vous êtes en face d'un violeur, d'un voleur. Et ça dit, c'est synonyme, hein? Violeur, voleur, tricheur. Bimabuna. C'est 45 ans, 50 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 ans, 50